parce que nabimisaki ye lelo tosalaka na ye yaka tokobina oyo azalaka mwana ntsakala ye na petit na ngai leki na ngai buyibuyi oyo pièce tosalaki nazomema bangulu na poto suka nango nga moko kaka nazwi visa bango batikali donc yango mpe esalaka ye abima mais kosundola non naza na problème nete bango baza bana aleki te bana lelo ezalaka bana mike baza na bamwa ngambo na bango biso mpe mikolo tozalaka na mwa ngambo na biso me tozalaka kaka bomoko te nga nazalaki te nakinga kati nga azalaki te nakinga kaka tiko oya Fredi akete te nakendaki te mais ntango yo omoni baimage ya baleki na bandeko no bazobina na kinga kati chiko na morgue ndenge bana poto baréagi bafingi bino na ndenge akosaka te te balobi code kutu bozwa lisusu te parce que bino ovivre na code bon nga azalaki te nayebaki mpe no epasse kuna te namoni nanga mpe te esika baobina naoyi kaka bato ya poto balobi ngai o bato ya poto bazofinga bacomédien bayini bino na ndenge akosaka te bakoki koyina biso bacomédien nakoki komilongolisa te marke nakendeki te me nakoki komilongolisa te ka mpona nga nakendeki te wana te mbalo oyo roulage azalaki na ngambo na nga te mais quand même merci mama ndenge ayedaka biso bacomédien quand même mais eza te ke so bakendaki mpo baza na mawa te siko bazonga na mawa tozonga na mawa mais kobina nde kobina cela veut dire que non leki na yo mwana no akufi te problème papa leki na ye bazobina yoka papa ezaka bango baleki bato poto baleki biso na mawa te baleki biso na mawa te nakoza te mpo nakendeki te non eza nango ndenge wana te eza nango ifo tose comprenaka eza nango eloko te akufi c'est bon balobi tolela na baoyo bazolela tobina mpe bayimba bina bazalaki kuna bakendeki pele mosusu nini mbongo yango pele mosusu yango wana tokotya bacotisation eza te oyo soko ndenge nini soko ndenge nini na ndenge ya mabe te soko en tout cas bon so bango bamoni yango mabe nga nasengeli bango pardon take grand frère eya nango eloko ya mabe te eza pasi baza na pasi ya graphique toza na pasi biso nyonso so bango mpe baa na bapasi merci naza mpena pour bango baza pasi na biso balingaka biso mpo tosepelisaka bango mais soko bamoni yango mabe balimbisa mais eza nango problème te ke ekoma ya koswana ya kofinga naoki babe bafingi biso bamandia banini eza mpena kitoko duma te toboya yango te soko bakolela na vélodrome eza mpe place monene tokondima kaka soko mpe balobi ke tokolela yango place ndenge tolelaka baninga omena na martyre soko bakonzi bapesi biso obe place nini l'essentiel tolela ndeko na biso kitoko nzambe apambola biso tozala esprit moko tokunda ye akende mpe na boboto donc famille na ye mpe etikala na boboto donc c'est ça nalobi kute na nano tokomi na combien te mpo tozalaka mpe na eloko te biso mpe mitema na biso ezalaka kaka epai ya bakonzi mpo biso nde bato bakokomisa biso na eloko eza bakonzi alors toza na ministère art na biso oyo akufi eza artiste eza toza na ministère na biso alors ministre na biso nazosenga epai na ye lero oyo so tokei awa vie ben nyama bakufi oyo bosundoli matanga boke kutu te ya nani matanga ve bel tomona ta comédien moko kuna yo sikoyo ya biso ya bato ya théâtre so mona ba musicien totaka mpe cotisation na biso mpo leur mare apesaka le mosusu boye bakonzi bapesi banini bato mpe oyo balingaka batanga komona bango te bazalaka bapesaka wana nyonso oyo etikalaka ekendanga epa mwasi oyo moto atikali na bana turo tobandi ke mwasi akomona mpena mbongo batikeli mobali te wana ngai nayebi te soki nalobi ndenge wana nakosi ngai nayebi na ngai te mpo ngai nakosimba mbongo te mais nakolingaka soki emonani fo mwasi atikala nango président bakomeli nyonso na kongo na président saisai te toboya makambo ya polémique te totika makambo wana makambo wana yango wana esalaki bato basongisongi basalaki likambo ya ngai na saisai mpo saisai alobi aza président ngai nalobi te aza président oui aza patron oui aza patron ya pale na ye yango esalaki bato ayi batia yango lokwani me ngai na petit nango tozalaki na béatrice kitoko blanger nalakisa o bafoto tolakisa peuple mais oui tozalaki na cotisation ya chiko bopesa pa nani et pas famille na bango L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice. Nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille,
visiter Dubaï, le vrai Dubaï. Ne pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bandeko balandi ya émission lobela biso mbote mingi epai wapi bozwami toza na matanga lokola boyebi toti ko perdre ndeko na biso mwana na biso Chico Pololo toyambi ya Freddy Mbalo azali ya yawe azaka motema malamu na biso baleki na ye na bato nyonso tu baye na monde yango mwasika mais na ye nde tokobeta vraiment na masolo lelo ya mingi ya liwa ya Pololo ya Freddy Mbote Mbote leki na ngazoye ba bonne année hein. Merci. Ya Freddy bonne année écoute biso Chico Pololo akufi. D'abord ton yokaki Chico akufi ba impression na. Non ba impression bon. Sentiment zalaki na ton yokaki Chico Pololo dai. Nazaki na sentiment ya esengote mais na sentiment ya mawa. Na mawa vraiment ça la kinga bien te ba bengi ngai grand frère na bango ya na bango. Ba benga na partir ba 5h du matin que petit na biso Chico Pololo atiki biso. Et ça là il m'a passé parce que zaka biso. Toti ko bungisa ba minene misusu vraiment. Il y a Solange Mindondo leki na ngai et puis na camarade na ngai Mundweri Vika Roger. Donc nanu mawana isila kibiso te tala petit a utiko tika biso susu ya mbalakata o eloba tantini lindo alobi ya mbalakata oyo abilité eloko te ngamo pe nazalaki ko na kamwe parce que tozalaki na ye tozali kokutana pas même 3 semaines na awa na Afrika na palace esika na vandi awa ya mbeli ngai tozalaki na ye awa 3 semaines boya utabeki na nga uti Brazza banini bo adina baninga na ye bon bazaki passager ba ko tala camarade na bango awa na côté ya Chokari awa na coin ya Wileri nde alekani asomeni nga de bière alekani na ye akei donc na kamwe donc ça la na passe ya passe parce que mutabe malamu mutabeli babi bino bosundola ki likulu abeli bosundoli bino ba artiste comédie bosundoli Pololo tenga na ngoye bate Pololo za camarade na ngai te aza letio ya ngai na musalo ya biso do tozaka ba collègue kamute po eza musala na mwana mukena mukolo ezalaka te mais toyebika ke oyo aza yaya oyo aza kulutu neti ngana za pa na bakulutu na ngai loka mama Sunu de Brende ba papa Kwedi ba mama Shako ba mama Linga donc ngape na za ba oya banga baleki eza bino bazoe ba bozali baleki na ngai ba prince ba boze belé ba fiston sai ba isobe ba nanga ba c'est comme ça
tokosundola nayebi te bon nazalaka mpe na bango te mpo lelo ezalaka bana mike baza na bamwa ngambo na bango biso mpe mikolo tozalaka na mwa ngambo na biso me tozalaka kaka bomoko mais kose respecte quand même esika makambo ya bana mike ezali loba babenga ngale mosolo bafeti mais soko te mais so tokutani sommes ensemble. Mais est-ce que na bachaîne na bino YouTube bosala bobenga pololo? Il paraît-il que ba producteur bosundola na bino pe ba kulutu na kata musala on pe bosundola pololo. Zoé, pièce on a sala au 7e bet après les crapauds pour les kala Congo Web TV. Ezaki pièce de jouer na ye. Na yebisaki ye déjà après na lobaka na partie à février mars na yebisa na bino do préparer loko moko il faut to jouer na yo. Pour ne pas les soucis le terrain mais makambo bango na bango ba camarade na yebi na ngati na za kulutu soko na yo kili kamba yo moko yebi ngaso na yo kili kamba leki ba bolangi pembe yo na kenda kambala moko na yebisi yo na ye na sangisi bino na yebisi bino parce que ngai moko na ninga na problème te na ninga pe polémique te donc c'est ça donc ezate o soko ndengeni ba sondoli soko ndengeni non nga na lebisa ki to jouer loko wana c'est pe la guerre bien paix merci parce que na bimisa ki ne loko to sala kana ye yaka tokobina oyo azalaka mwana ntsakala ye na petit na ngai leki na ngai buyibuyi oyo pièce tosalaki nazomema bangulu na poto suka nango nga moko kaka nazwi visa bango batikali donc yango mpe esalaka ye abima mais kosundola non naza na problème nete bango baza bana aleki te bana parce que aza moninga bana na nga mwana no pololo akufi na nini donc moi nayebi te mais nasalaki tu nga nalingaka makambo ya kobombaka te oyo nakende kotunaka balobaki oyo basalaki oyo balobaki rien mokolo nayokaki kaka na 5 heures na 9 heures moi j'étais pas na bango na kikwiti na kitambo juste nakuti mwasi na ye azolela mama bana na ye azolela na koti ti na ndako na misu ya 7e bagarre leki na ngai babonani na pesi ye na koti na kati na tuni ezalaki ndenge nini aleli aya moninga aleli ya Freddy ayebisi nga lobi non bazalaki bango 4 na kati ya ndako abim yaya papa Chiko azalaki na mwa fièvre bana pe omibale bazalaki na fièvre nga moko pe mwasi nazalaki na fièvre biso nyonso tumine tozwaki mpe traitement toye mokolo nga lobi na nga tokende kotala bamama na kitambo aye mpe asombeli baningani bamasanga bameli akati kutu suki mpenza coiffe na ye mpa na bango na kikwiti wana bato tu bazotémoigne mwana moto aloba na nga mwasi na ye ngai mpa bato mosusu balobaki bayokaki na 6 heures ton yoki te nake mpa na bango na 9 heures na 9 heures 10 heures nzoka bapeti na nga bafiston basobe bavidelo basalaki eloko moko bien bakembango kota mokole bazwi corps baye nango moma bango baoya na 5 esika batie na cinquantenaire nga azalaki epa na bango nga bibango moye nalanda bango su te nazalaka koto bakutana kutaki kaka Caleb kuna epuis asalaki geste bien asali asomi apesi mbongo bazwa baatente wana kitoko en tout cas esepelisa nga bienvenu en tout cas merci vraiment esalaki nga bien mais tosololaki na ye te yayaki na libanda nga azalaki na kati alors mwasi nde ayebisi nga ke bazalaki kaka na bafièvre mais na butu alamuki na ba 3 heures amoni loboko ya Chiko elaleli mwana ya suka azomela libele elaleli bosi kwa longoli yango loboko elongo ebumba atali amoni yango juste te akandi kolamusa ye Chiko babengi 4 fois eloko te nde aye kobenga abimi mbango abengi bavoisin sika bavandaka wana na mongo afula nde baye bakota na ndako bameme na hôpital wana balobi no oyo kaka na biso te nde baye omema ye na hôpital osoko mokole wana nde balobi ke non asi akufaki déjà donc c'est ça oyo nga nayokaki na monoko mwasi na ye ngai mosusu nayebi yango te. Très bien ya Freddy Chiko akufi boke na morgue bokomokanga bafoto na kati ya foto ya morgue bomotiaka na baréseaux sociaux que bopublie bemba Chiko nga mpe namonaki yango nga azalaki kuna te oyebi na biso te azalaki kuna te esika bakendaki kotia Chiko namonaki te balakisi nga mpe kaka ndenge oyo olobi ke bon babi soko na nga akangaki nayebi mpe moto akangaki te mais biloko wana nga nasepelaki mpe nango te ezalaka mpena kitoko te namoni faut korespecte les morts donc nayebi oyo akangaki te nayebi mpe makambo wana te nayokaki kaka bato bazoloba bo donc yango wana nga naolobaka kote nasukaki plus fort encore bainvité bino na Gingakati bokomobina na kati ya Gingakati epululu na morgue te nga nazalaki te na Gingakati nga nazalaki te na Gingakati turo ya Freddy akete te nakendaki te mais ntango yo omoni baimage ya baleki na bandeko no bazobina na Gingakati Chiko na morgue ndenge bana poto baréagi bafingi bino na ndenge akosaka te balobi code kutu bozwa lisusu te parce que bino vivre na code
mais na regretté bingi nakoki kopesa faute mpe nakoki kopesa faute te tako grand akufi pembeni déjà ya bato bakomaki déjà pembeni ya kopréparer bafete meme na yo baona préparer bafete bon sikoyo basi babengaki bango nga babengaki nga te pourquoi ndenge mama azalaka te mama aza mama ya bato nyonso atikaka bacomédien te azalaka chaque bonne année abengaka tous les comédiens bakende kofete na ye mama na biso bakende kofete na ye mwa eloko apesaka mpo na libota bo se retrouver banini mais etombe na moment wana asi abengaki bon il fallait bakende kutu lobi wana nakutani na président Masumu alobi nanga il fallait tokende lobi mais na mort ya pululu batiki yango nano bayeba ndenge nini programme ekosala comme ça jeudi bango bakende yango mpe bakendaki bongo azalaki te nayebaki mpe no epasse kuna te namoni nanga pete esika baobina naoyi kaka bato poto balobi ngai bato poto bazofinga bacomédien te bakoki koyina biso bacomédien nakoki komilongolisa te marke nakendeki te me nakoki komilongolisa te kapona ngai nakendeki te wana te mbalo yo roulage azaki na ngambo na ngate mais quand même merci maman nenga edaka biso ba comédien quand même mais ezate que so bakendaki po bazana mawate siko bazonga na mawa tozonga na mawa mais kobina nde kobina cela veut dire que non leki na yo mwana no akufi te problème papa leki na bazobina yoka je vais toke na nenga na mikolo même bembelali wana bobenga ba mabele lisi na baya ko beta ndenge nini bo bato bayaka kosani basalaka nini mpe bamabele bembelali awo babengi bamabele lisi bambu yaka nani frère kingandi ya koyemba banzembo ya nzambe bato babina yo lobi shiko aza mwana na yo mwana na soka alali ebembe yo kobina o me babetaka miziki te kobina te na ndenge ya sentiment te papa ezaka bango baleki bato poto baleki biso na mawa te baleki biso na mawa te nakoza te mpo nakendeki te non ezala ngo ndenge wana te ezala ngo il faut se comprenaka ezala ngo eloko te akufi c'est bon balobi tolela na baoyo bazolela tobina mpe bayimba bina bazali kuna bakendeki pele mosusu nini mbongo yango pele mosusu yango wana tokotya bacotisation bamwana ndeko na biso eza te oyo soko ndenge nini soko ndenge nini na ndenge ya mabe te soko en tout cas bon so bango bamoni yango mabe nga nasengeli bango pardon take grand frère eya nango eloko ya mabe te eza pasi baza na pasi ya grave toza na pasi biso nyonso so bango mpe bana na bapasi merci naza mpena pour bango baza pasi na biso balingaka biso mpo tosepelisaka bango mais soko bamoni yango mabe balimbisa mais ezala yango problème te ke ekoma ya koswana ya kofinga naoki babe bafingi biso bamandia banini eza mpena kitoko duma te nga aza na finga aza pour motu te mais nalobi kaka soko mabe ezali tolimbisana eleki tolela oyo akei oyo asepelisaki biso oyo akotaki na bandako na biso na ndako ya bakonzi na ndako ya basali ya nzambe na ndako ya bafonctionnaire na ndako ya peuple biso bapetit peuple donc c'est ça tolimbisana eleki déjà oyo eleki esi eleki tolanda tokunda ndeko na biso matanga shiko polulu bakopesa cotisation mpa nani parce que lelo ndenge aza boye shiko aza mwana président saisai président bacomédien to a Congo bakopesa cotisation mpa na ye to papa Masumu président bacomédien sur la Congo na président saisai te toboya makambo ya polémique te totika makambo wana makambo wana yango wana esalaki bato basongi basalaki likambo ya ngai na saisai po saisai alobi aza président ngai nalobi te aza président oui aza patron oui aza patron ya palais na yango esalaki bato ayi batia yango lokwani me ngai na petit nanga tozalaki na Béatrice kitoko pilange nalakisa o bafoto tolakisa peuple bolanda mais oui tozalaki na cotisation ya shiko bopesa pa nani et pas famille na bango soka utake pas fiston très bien mutu tout il faut utake pas mutu na eloko na websa lelo bato bakeba batianga na leki na nga fiston ba problème mwana etali ya biso donc la boyi ça veut dire que président Balosombo na président fiston ça c'est en bon terme en bon terme tozaki na Béatrice na mariage ya petit na nga Cajou de Cologne ayeko sala mariage na ye Cajou de Cologne bayemba na fere bola et alaki na Béatrice ezalaki kitoko tozalaki na saisai longwe na kiti grand respect aye kote nga nazalaki avec madame nanga Mijengo Lambe aye ba photo ezali en preuve mabende ozo reconnaître te kaza président ba comédien te aza président ya groupe te kotia songi te po wana nga na lingi na boyi wana kotia ete tika aza président
président na biso ya nini ya ba comédie oyebi yo ningo tcha biso makelele ya pampa oyebi yo siko boyi masumu. Mais lelo cotisation chiko bopesa pana tozonga nanu zowe yo boyi masumu président ça il fiston ça il président ba comédie asa président ko bonga na zo boya te ya ba comédie oyebi ya ba comédie zana président ça ah masumu te président ça président masumu ça président na bino ba vieille ya ba jeune ça tika fisto ko kotsa fisto na makamwa tebe président ka fisto moi bato bacha songi eza zo président ngana zolo ba makambo yo peuple tinite peuple linga kutu makambo to swana kate to lista kate parce que ngana za grand frère fisto za leke o ya ngap ya propre to za na ye na palais donc ya na Palestine ngala na Palestine madame nangada mère na ye donc to lingi ba polémique na soute to comme na 2020 très bien boy na biso makambo wana cotisation chiko bopesa panani na famille na bango bongo siko NTPC na Emonu vivant en TPC na bakutana na président Fisto Saï na Sobe na président Videloin na président Elombe na balinga na zala kité parce que na noka moi santé moi bien té ba sala ki réunion nyoso tout aussi c'est que neno na yebi na no mokoleko matin mais na yo kilelo balobi ko malé 9 po bakunda siko le 10 ba otiango wapi na yo ki balobi za na Vélodrome bana kitambo bazu bemela ba eza ebemba mututé mais si quoi outi kitambo cela veut dire que dama ba kitambo te bongo mundu re utakiwa mais boya opesa bana njiri matanga eza makambo opesa bana njiri matanga au moins les photos to comme na 2020 photos se soigner to linga mamba ba polémique li souté to linga mamba makamwa te to biso zaka bo moko wana tant to ko fa président Bobo to conduire lelo président Bobo président Bobo ah yo kam tozo ba makambo basali bo moko na ba Michel na lobi problème ezate wana makambo problème ya ngote na ba Hans Mzolo problème ezana ngote na ba Christian Shoga problème ezate tozaka biso okuta biso ko na tozaka bo moko mais makambo ya théâtre no eza NTPC yende likundi likundi yango wana donc ba wana yo sotangi baza bana nanga balinga mingi ngabe na linga bango to chape na 2020 to lobaki to boyi na biso makambo ya ko discuter o nini respect za la to sa baleki ba to sa au terminer très bien matanga chiko pululu ba olela na kitambo ndenge na yoki na non confirmé parce que ngana za famille te balobaka bato bapesaka ordre bapesaka ekolela eza famille bon siko à part loka famille pesi déjà na maboko biso ba artiste bokunda ndeko na bino donc eza lisolo ekosolama donc ekosolama tina kati banini nyoso tonne to osisanga na yo na obenga président Masumu parce que ngana za deuxième vice président ya NTPC ozomona na ba réunion te na mona na ka réunion liboso to tina les éridios za kité ya mi balé pour za kité non na lobby santé so santé za malamu te yo mokolo benga to sala publicité ya makambo ya kutino mbala liboso oyaka olobaka na nga ozoka mutu pasi c'est quoi omoni yango do ki ma malheureusement nga na otino ba question merci so ngape na zozo muselo yo zozo musala donc to boya yango te soko bakolela na Vélodrome eza pe place munene to kondima kaka so be balobi ke to kolela ngo place ndenge to lelaka baninga o mena martyr so bakonzi ba pesi biso o be place nini l'essentiel to lela ndeko na biso kitoko nzamba pambola biso tozala esprit moko tokunda ya kende pe na boboto donc famille na ye petika na boboto donc c'est ça bino ba comédie bo tiani na matanga chiko tosalaka cotisation na biso te bozana nini na minute oyo bozana nini na minute oyo loko est-ce que yo moko yebi biso ba comédie tozalaka na eloko po yo pe comédie ozalaka nango ozokamanga bozana combien na minute pour le nalobi kute na nano tokomi na combien te po tozalaka pe na eloko te biso pe mitema na biso ezalaka kaka epai ya bakonzi po biso nde bato bakokomisa biso na eloko eza bakonzi alors toza na ministère art na biso oyo akufi eza artiste eza toza na ministère na biso alors ministre na biso nazosenga epai na ye lero oyo so tokei awa vie ben nyama bakufi oyo bosundoli matanga boke kutu te ya nani matanga ve ben tomona ta comédie moko yo sikoyo ya biso ya bato ya théâtre so mona bamusicien oso loba na nga yo so loba mais nalobi parce que aza artiste te bongo aza arquer aza arquille Parce que awa bino wana eloko te bosenga ne ministre akunda chiko pour lui. Mais oui, ça musala na bango. NTPC na caisse. Dans lobby il y a problème té. Oui. Pour tous na caisse. Il faut tous en eloko sike konti saka. Kala kala veli. Kala kala so pesa ba tumbongo. Bongo lo pesa mbongo ndeni. Mais yo zandenge moko na ngati. Ngane na otino ba question. Jo wel te to ko tunana. Jo to ko tunana. Matanga chiko bimakan. Donc yo tiko zo zonga nga wati. Te matanga chiko parce que tu comprends que non. Ba comédien ba eloko te. Manakalu fungula. Oui. Et bimakan et ma journée.
na lobi na yo Ouais. na yebi nanu te parce que Ouais. yo moko tolo balango zala kitenga na bina ngina mwanzoto Ouais. ba malaise Ouais. ba alors il faut na benga présent masomo na tozo biso siko Ouais, ouais. mais ndenge na yoki lelo Ouais. na yoki on dirait ekobima le 9 Et on dirait. samedi Ouais. oui On dirait maladien. po na yebi nanu te Ça veut dire ministre mutu culture ezo sala va pesa mbongo. mutu ezo sala Oui. mutu ezo sala so na lobi ba pesa ka bon ba kundaka te moi moke pe mère ayaka mbango Mère nani, maman Olive. ayaka mbango Oui. po ayaka te ayaka asali te Ndenga saki na wa ya Solange. ah merci olobi yango Ndenga saki na wa ya Mindondo. osalenge mama sikoyo yango wana bongo pourquoi pas polulu Cela veut dire que tous les mères à soutenir les comédiens. problème te tozo mama asoutenaka na ye kaka Ouais. asoutenaka na ye kaka donc bakonzi baza ebele même chef de l'état atalaka biso soko lelo problème akotika biso te akoya kaka bongo pulula akopola te bakunde kaka marke biso toza nango nene eloko te me tobundaka ta mwa moke totiaka na Donc artiste comédien peut cotiser. totiaka mpe cotisation na biso mpo lere mare apesaka le mosusu boye bakonzi bapesi banini bato mpe oyo balingaka batanga komona bango te bazalaka bapesaka wana nyonso oyo etikalaka ekendanga epa mwasi oyo moto atikali na bana Tour to bandi que moi si on a pena mbongo batike mobali. te wana ngai nayebi te soki nalobi ndenge wana nakosi ngai nayebi na ngai te mpo ngai nakosima mbongo te mais nakolingaka soki emonani fo mwasi atikala nango. Merci. Non, Ya c'est Freddy Ezaki tozio na surprise lelo. Bato ba Holanda yo ba retenir d'abord nini et puis un numéro de contact. te bato baolanda ngai tolaka ke toza na mawa Ouais. tozala biso tu na mawa parce que artiste monene vraiment oyo asepelisaki bato nyonso pululu shiko oyo aboyi atombola lisapi soko mpe oyo aboyi asala mokili na ye mais nzambe apesaka mpe azwaka mpo ye moko nde mokeli alors napesaka bacondoléance na famille biologique ya pululu shiko bacondoléance vraiment na troupe na ngai la mama nano epesi na ngai moko mama mbala osombo na mwasi na ngai meje ngola me na bana na ngai mpo azalaki mwana wa bana oyo ape na ndako na ngai donc tozala bomoko bana poto bolemba biso te po tosepelisaka bino so mwa eloko yali botinda eza nango na cadre mpena mabe te bolimbisa naza yaya na bino bana poto naza mpe eleki na bino naza ndeko na bino oyo asololaka bien en tout cas boyelaka biso mpe donc nakozala ingrat te en tout cas toboma wana eleki tokunda nde ndeko na biso donc c'est ça. Il paraît-il que Dadi Dikambala est malade, Météo pas malade. Ouais, météo aza malade kitambala pe siko moi ça va na ndenge na yokaki bon donc c'est bon Maman Nzita nango hein Maman Nzita maman Nzita en tout cas nayebi nanu te parce que nga nazalaki te laki mpe na voyage nayebi nanu te ya météo nayebi na vie kokodio ko bien malade kokodio kaza na ye kokodio kaleka nga ya wileria wata osaka na RTNC azaka na RTNC. Merci. Tu Rolanda vie kokodio ko na caméra semaine prochaine tu ambaki ya Freddy Mbalo somo en tout cas zo alobi que Kora Pululu on dirait comme malevlef ceux qui les nerfs bimi tozala wana tozola bino ba image à partir de Kinshasa ndenge ba rolela Pululu ndenge ba kunda Pululu ya Freddy merci. Merci te na félicité na no babengaki pe na ndenge mawa neti petit na nga la Rose Mboyo leki arambo bahati merci vraiment alobaki na nga PDG Laurent Sokoko TV moto moko internet atindaki leki na ye kopesa nga mwa eloko moko amuke ngabi te il faut ba kopesa ngo epa ya bakonzi mwa eloko amuke na enveloppe eza na ngao nabengi masumu abitesa ba ifoto kutana oyo tukutana na kitambo ngabi na compte tana kwa nziko bien te abina ngaza na oka kabongo pesa moi na lobi yango déjà na TV oyo lo bate ba sala ki boy moto ngo comme ne kiminga TV internet mo bo TV soko nini mais en tout cas eze pa na nga donc ekokoma et puis tango yo koma na obenga yo jouer sala na ngai mizota yango na opesa na président mabusu preuve à l'appui na pesa na président masumu za ko pesa na famille eza muke eza yango te ba million te kokunda pe polulu te asali ka signe na ye na ndenge mino bato internet po yo pe muto internet non na ndenge bino ya me yo e monani nanu te na réunion me koya ko finga bato na réunion na monta ba kateli biso na réunion na LTPC na yebi na yebi déjà ah très bien donc yo vice président zo na yebi te yo yebi nga yebi te yo osuka merci ezaki ya Freddy Mbalo somo dans ses œuvres plus 243 89 00 60 149 lelo déjà en ligne tozo kota benga biso ti matanga ko matito okunda ya Freddy pa koloba restez scotché simati PDG Laurent Sokoko to pesi mbo de place aux alliés wana pelanga na bi Bokila Lokondo PDG Laurent Sokoko est-ce que son mona Sokoko
Merci. Ngana liana so koko. Bokila lokonde fa pekato puis Clarisse Bomboko. Makamango yango te bokune. Solo la te ya Willy Musheni. Code Mboka. Code Mboka ngana no mona nde code te. Salaka code yango na ndenge ya leki na opululu. Ya Willy Musheni to na matanga. Maboko bank. Sala ndenge zalaka to kusama sonité. Et puis na bosanité kombo moko soko na yebiso lero okamo. Nani wana? Ya Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko. Le grand pétrolier. Tout la mousse, il y a Laurent Sokoko. La mousse dit. Il y a Laurent Sokoko. Tout sentir dans ma tanga pour le pénage. Yo soutenir les comédiens. Plus de 143 89 00 60 149. Peggy Boké la zaina sur ma caméra. Mike Lokamba, archevêque, merveille Mampouya. Ciao. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.